Si on est énormément unis, nous sommes forts. Si on est divisé, nous sommes faibles. Ce pays nous appartient. Le Congo à Kimbangu, il y a Kimpavita. Dans cette émission, on va dire des vérités. On va parler. Il y a tourné à Tata Monde École démocratique Félix Antoine Sekedi Chilumbu. Moukou en tombe le moment il est béton de nation. La Chine. Ce qu'on va contrer belé signe. Mais qu'on a na matali sécurité, na matali électronique, électricité, internet. Na cadre kaka ya kotambusa Congo ndenge elongo bani dano ke fulali. Pindeko pati malanga ali totuna mituna mais na moi ilo mozo circuler mingi na réseaux sociaux par rapport à contrat chinois parce que babi écoulé ma monsieur Belé ba congolais ba comprendre puis to condamner fermement ba propos de Augustin Kabouya même le chef d'état là où il est je pense qu'il n'est pas d'accord. Si on est unis on est fort, si on est divisé on est faible. Félix Antoine Sekedi Tshilombo parle de la cohésion, l'unité nationale de la République démocratique du Congo. Tribalisme, nous sommes là pour kolongo la tribalisme, Congo tika la moko. Ndeko pati malanga mbote. Mbote mwana mboka Rodrigue, mbote pe na ndeko Danu, sans oublier ba Congomani bazuli bako ya kolanda biso na tango oyo. Mbote na ba diaspora baso ba ingelo mboka angele, sans oublier ba communicateur nyonso du changement pour la nation congolaise et kambami na ngai moko etake coordinateur général. Na PCP mbote na mentor na ngai Élisée Bokumwa na Maposo, sans oublier mwana mboka tata mokonzi ekolo Félix Antoine Sekedi Tshilombo oya kolala pongite buto lokola moya kolukobele kimia eba na koingela monyele mwa ekola biso Congo pe aza kosala maso pour que azongisa Congo ndenge ayebaki na kotalisa biso kolandisa maemaso alobaki kouta azalaki na tango ya campagne na tango pe ayebaki na kopesa biso programme na ye ndenge ya kodiriger Congo. Ndeko dano ke fula mbote. Mbote ndeko kodi kinyembo, mbote na kodebate na zana ye, mbote na bakongomani banso bisika bazali kolanda biso. Kandenga na lobana bito komesa na le plus en plus tuza komesa na régime wa munyokoli na régime barati na régime ba région na régime bikopia na régime ba contrarande bref amesa na kana mabete quelque soit mutazali kosala mabe wana zali camarade azali mwana na azali ndeko na azali mwasino il faut côté le mélange mais ndeko di kitikanga na 1 minute na zana biscuit moko fa na loba ngala lobela ka peuple na lobela ka batute ezali bandeko babengi na commune ya Maluku précisément na quartier Massi référence dans liste cité babenga kango cité ya Pierre Numbi bazana cité wana bandeko wana bayibisinga balobi depuis mois de janvier le 21 janvier 2023 courant ekendaki epa na bango ndeko Rodrigue ti lelo bazalaka na courant te bandeko ya Maluku ya bandeko ya Maluku andika ya Maluku balobi bayebi te bume nani député na bango oyo papier mpia na depuis ka akoma na ensemble provincial akoma mamba bureau ya alobelation makamba na Maluku te mais elle a dit bume si kamena bandeko sala quelque chose ayebi ke na Maluku bandeko bana courant te na quartier Massi référence sur la centre ya nini cité ya Pierre Numbi quartier wana nyonso bana courant te depuis le 21 janvier 2023 ti lelo bandeko bazalaka na courant te insécurité dans la partie 21 mois été bandeko bazali dérangé par basoda bazali dérangé par bakuluna soki ofandi kuna ndeko Rodrigue ko bimili banda okomota la monte soki 20 beti il faut zonga et bazali na ville province ya Kinshasa dirigé par Ngobila oya zali mutu ya mpiana alors que bakoki ko luka solution ba kemena na funel na lombango ba ila bandeko na transfert parce que bazana problème transfert depuis mois de janvier ti lelo pena ko senga tota mokonzi ko alandi la dossier wana pena ko senga encore ba DG ya funel oya tikali ameka ko landira situation apesa bandeko na kura wana bazali peuple bazali ba électeur ndeko Tshilombo comment bandeko apesa ndeko Tshilombo deuxième mandat soki bana mulili ngai na lobela peuple na ko senga na mbangu na bakonzi nyonso ya sine parce qu'il faut pas oublier que sine ezali rempli na bato bazaba incompétent wala komona dodo komona ntingi pululu adepte ba bandeko ba mais résultat ezali te commission de gestion nyonso ya sine ba incompétent soki to bito le baté DG ya ti balongoli DG ya particulier na mona tam sala kate il faut pas longola la bango nyonso comment ba ko tikala peuple na mulili na le bela kabatu na bela kapep et le problème quoi de kolanga zaka na banukute na ville province de Kinshasa partout courir ça et pas la ngana kitambo le bakutu te il n'a même pas de courant soki to bito le baté wana na ko mona mbala moko bakonji ya snel ba ko pesa l'autorité te courant zalité soki to le bito le baté même des cas on a biso na banda elle est incompétent encore qui ne fait rien parce que n'est pas na kitambo na courant samedi na dimanche lundi tu vas donner courir zakate
Aujourd'hui, pour ma coulure, la ville province à Kinshasa. Comme il n'y a pas pour ma courante. Comme il n'y a pas pour ma coulure, c'est pour dire que partout, insécurité, partout, mouli les amis. Ndaï na le peuple, on les a dit que peuple, dans le conseil de la tata Mokonjekolo, dans le mbango, papa sa peuple, solution à ma Italie, courant, si tu n'as commis à Maluku, paix la ville province à Kinshasa, parce que pas de Maluku, pas bien que Mazako de la mine, n'a quartier masse. Baole la mine na quartier Massi premier lotiliki mai kamoka perception image et permettre biso to directement na bozindo ya masolo ya pokwa lelo TV Moko Batebele. Merci Naboni Kamunga. Une invitation sortie officielle à Code à l'occasion de la sortie officielle de la signature de l'acte constitutif des règlements intérieurs du regroupement politique Coalition des démocrates Code. En sigle, les camarades coordonnateurs Jean-Lucien Boussa vous invite à prendre part à cette cérémonie. C'est dimanche 28 mai 2023 à 10h30 au Salon Congo de l'hôtel Pullman de Kinshasa. Makamoka, perception image. Perception image bongo to zonga na kati ya bozindo ya masolo ya pokwa lelo. La journée de ce vendredi 26 mai est le point d'orgue de la première visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine. À 11h, heure locale, 4h à Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a été reçu au Grand Palais par le président de l'Assemblée nationale populaire de Chine, Zhao Leji. Entouré de membres du bureau parlementaire, le speaker de l'ANP Zhao a échangé avec le président de la République Félix Tshisekedi du renforcement du partenariat économique historique entre la RDC et la Chine. Dans ce mot de circonstance, le président Tshisekedi a insisté sur le rôle que la Chine peut jouer en faveur de la RDC en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. En attendant d'être reçu par le premier ministre chinois Li Yang au même grand palais du peuple, cette fois dans la salle ouest, le président de la République Félix Tshisekedi et la distinguée première dame Denise Nyakeru ont déposé une couronne au monument de héros du peuple non loin de la place Tiananmen. L'ultime moment de la journée sera la rencontre bilatérale avec le président Xi Jinping dans un cérémonial empreint de solennité. Comme à l'accoutumée, le président Xi Jinping accueillera son hôte de marque devant le grand palais du peuple pour les honneurs militaires et la prise de photos avant de se retirer pour un entretien en tête-à-tête. Cette importante rencontre sonne un tournant dans l'histoire des relations sino-congolaises. Elle devrait aboutir à la redynamisation des relations bilatérales équilibrées d'État à État. Pati Malanga, tata Monzekolo Kondomongati Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Chine, qui nous consola ce commentaire à Malamu et permettre que tout le monde a comprendre quel est l'objectif, qu'est-ce que le Congo a gagné. Ça, Malamu. Merci beaucoup mwana mboka avant la côté na mozindo na mutuna wayo na zalaki un peu kaka kolobela ba service na biso na likambo itali ba bureau de bazongi susu makasi surtout na commune ya Kalamu précisément na Victoire ba komi ko déranger ba tout vraiment na ndenge ya molongote à tel point kinanga imoko Pati Malanga so ba congolais na zalaki victime ya ba bureau de na loba te na tuna na loba te na sala bonation qui saboité mais na comprendre qui déjà que non mabe comme okota parce que le lenge au ba bureau de baza ko sela musala selon ndenge to lingela ki tango to ki pouvoir na biso na moni procédure wana ezé sur bongo te ba komi ko zonga na système ya régime passé régime Kabili et tout ça ko senga na ba responsable baza ko kamba service ya renseignement et sécurité ya RDCP à ville Kinshasa ba meka un peu ko éradiquer ba bureau na bango surtout ko ya Victoire wana ba longola bango nyoso parce que baza ko fingi sa service à renseignement et à sécurité ya ngumba ville à Kinshasa awa ba bureau de nyoso ya Victoire to nito mona bango susu parce que baza ko saboter même vision ta ko konze école parce que na loba te ba tikali pe ba parvenir même ko tenir ba propos moko ya mabe à regard ya pouvoir na biso menyo so ça ko ba même n'étendu kité et na comprendre que ba bureau de Victoire baza infiltré par ba imposteur na ba prédateur baza vraiment ba service à sécurité à molongo te pe à malamu te oyo biso to yebeli ndenge musali singeli salima kolandisa manga o etali déplacement tam konze kolo ngumba ya Chine ba Congo bani baso batondisa makina sai pe na esengo parce que to moni na cadre ya coopération Chine RDC ezali ko viser rien que objectif bobelebo moko ils ont pour accroître rien que les investissements chinois na katia ba bingumba oyo ekotambola kolandisama na ba secteur prioritaire et belé et la preuve ane na ba différents secteurs wana ba ki na ko définir yango entre autres lokola infrastructure lokola coopération
bilatérale, lokola digitalisation de l'administration publique, lokola défense et sécurité, lokola économie, lokola environnement. Et Babyloko wana nyonso soki otali yango na bokebi okomona ke ezali moko ya ba secteur oyo ba Congo mani vraiment bazalaka na yango na bosenga kolandisa ba réalité baso kolekela biso kati ya mboka biso. Et yango wana totondisa maki na sai komona que l'état congolais na Chine bandimi kosangisa maboko na voix officielle. Mais qu'est-ce qui a changé? Révisitation, contrat liboso, qu'est-ce qui a changé dans tout ça? Non, Kobeta lisolo ya bosambo lui ya ba contrat passé te o le kana régime Kabila. Non, biso d'abord faut koyeba ke nabo entre RDC na Chine, tous ala déjà ba partenaire ya lelote ya kala. Uta des vivants ya Kondo, Maréchal Mobutu. Molimo ayepe ma kimia. Tu à l'époque, tango à Kendaki comme mabiso toujours na moko ya ba coopération RDC Chine à l'époque wana mwana mboka président de Chine Mao Tse-tung azalaki na nous dès son vivant et lelo oyo ba régime mususu yebaki na koamboiter les pas na ba régime ezalekana ina simame lo lenge bango ba kendelaki na yango ezalaki na molongo te parce que to monaki ba particulier nde ba ikozwa les devant ya ba accord na bango basala ki na ba particulier mususu oyo etambolaki na molongote na limemia te pe na ndenge elongo banite o lelo to moni IGF aza ko décrier tongo midi pourquoi kolandisa ba bosambulo to monaki na ba contrat wana lokola banzela lokola ba hôpitaux lokola ba chemin de fer lokola ba énergie lokola ba biloko mo ebele ba école tout consort to mona yango te tonga na ndenge esalema na ndenge elongo bani mais lelo oyo tata mo konzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akei kokende na molongo pe kolandisa d'abord dans le cadre ya politique ya développement prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na volonté ya gouvernement na o ezali ko exprimer selon ba disposition bien à travers son programme o ezali lié na molongo kolandisa ba principe clair o moboko na ngo efandi na ba disposition to pe na ba secteur o ngana utiko kotangela bino awa na moni ya solo ke non coopération wana entre la RDC et la Chine na ndenge o tata mokonzi ko la memeli yango ezali na voix officielle pe normal o to komona ba retomber dans parce que ezali masolo ya ba état mibale RDC na Chine o ba responsable bingumba wana lokola ya Congo na ya Chine ba moko bazwaki les devant ya beaucoup tani pe ya bosololi pe ya botali si ba posa wa bango la preuve eno moni tata mokonzi kenda ki mo côté elongo na délégation ya ba quelques ministres ya ba différents secteurs oyo bazalaki wana comme baye bana comprendre pas pour l'instant appelle ba secteur wa bango baye bandingi moboko ya masolo baso ndenge kotambola pour que mutu na mutu aye bandingi ya kozwa para responsabilité na ye et c'est là qui prouve que non na sima mikolo ba Congo mani ba komona ba retomber ya moko ya busangisi oyo ya masolo ya coopération RDC Chine et longo pe na volonté ya tata mokonzi ekolo pe na souci ya peuple congolais tout ça poser la barre Janoke Fula nyose ko dans molongo donc parce que il y a une changement révisitation parce que il y a liboso content c'était entre les particuliers mais entre état et état avantage de liboso avantage ami balé atali si mambebele mais matali sécurité na matali côté sa administration na biso na matali ba ordinateur ça veut dire ça la câblé pour que nous puissions comprendre la traçabilité à misolo et ça peut s'engoter de Janoke Fula mais tinde ko rodiki nyimbo ya liboso na ibisa kabandi kwa nyosa kendi bazana banga pa mbote nyosi bimala mnoko na bango za lokuta ya kozwaka na malubana ina ibisa kabino kende ko Tshilombo andi ko Kabila bana changement te wana otuna na izali neti mai bale na mai mbulu chango place moko différence ezate nyosi zaka mai parce que soko tali alobi makamba ba bigodi na victoire epoka Kabila ezalaki pa na bino ezongi osomona ke différence ezate alors on a pas d'habitude que nos différences ezate yokutu communicateur non ça que président azo attaquer bon bakanja ko zawara on yibindeza bakanja ko zawara ndio la tokanchi wara attaquer pa mazambo akomesa tala régime na bino bigodi ya ndiko Tshilombo parce que l'obé qui bigodi ya ndiko Kabila tala le côté par la bino vous nous avez dit que les contrats chinois ezalaki Congo na ba particulier les commis Congo na l'état chinois mais dans le côté beaucoup ça biso to ba tobate ce qui réellement contrat ezalaki ya Congo na ba particulier mais vous qu'on revoit contrat vous qu'on bandira ni contrat na bino bosala na l'état chinois parce que comment l'état chinois il contrat pour bandira contrat d'ailleurs la confession bino bataillon sacré vous venez comme ça dans la plateau télévision vide ça avoir les éléments boyeka po boluba
Parce que contrôle yo évité, on va la ndenge. Il fallait même savoir que non, ils ont toqué pour signer contrat à Sika. Mais bien on évite que vous bandé la contrat. C'est pour te dire que le contrat a été signé entre les République démocratique Congo et Chine. Mais mal négocié, bien on est qu'on bandé la contrat. C'est comme ça, il faut être clair. Nous, on prend le temps de réfléchir, mes amis. Dès qu'on dit que l'idée est bonne, il y a qu'on bandé la contrat. Je suis tout à fait d'accord pour l'intérêt à Boka. Dans le Congo, malgré que le Congo est dans le Libabe parce qu'il est dirigé par des côtés qui gèrent mal les pays. Hier, c'était Kabila, aujourd'hui, c'est lui. Il ne faut pas voiler la face. Alors, il va dire qu'on bandit. Dans la ville, on évite d'avoir fait ce minimum. Contrat chinois, la ville, on va bandit là. La ville, on va aller au Bossa, il y a des Bosso. Et des côtés de Mazoya. À côté de Mabanga, des Kabila Tchèque. Bonjour, aéroport Andil. Élément du Bosso, on s'en a contrat, aéroport Andil. On peut savoir sur 2 ans. Dans le même contrat. 2 ans pour les sites. Deuxième chose, la contrat chinois, on va tout ça là. Et le médaille chemin de fer, il y a de la maille. Oyo kobanda koto pour dans quel aéroport ti kingo na zela mai wala ndelo kabi bosse bossa mais na tuni na bossa pe bosse kabila sala kango kabila singa contrat wana ngai pona ngai de korodiki bakainde ko fongola deuxième procès wala ko la procès sans ajouter oyo ko la procès mila procès ate ko fongola ou bien on ali dernière fois on va fongola biso to frappe ya suka pour régime okende tala élément Balobi, aéroport, on renouveler pendant 2 ans. Voilà, on continue, on ne sera plus président. Parce qu'il ne faut pas oublier que Kabila a tiré sur la Banyongo, on continue à continuer sur la Banyongo. Mais qu'il compte sur les Banyongo. Mais on va cause la dernière fois pour Nabango, pour Baïba, on a vu son dernier Baïba d'habitude. Il y a un paquet qu'on revoit un contrat, pour l'intérêt à peuple, pour l'intérêt de Nabango. Pour l'intérêt, ce qui fait pour l'intérêt à peuple, et ça, les mains, on ne peut pas connaître. Il y a des choses qui sont Kinshasa, net dans Congo, pour le développement d'un pays. Ils ont le côté énergie. Pourquoi mettre le courant dans la ville pour mettre ça Kinshasa? Pourquoi mettre le marque social les amener? Mais aussi maintenant les boumous. Bilanga. Beaucoup de gens disent que attaque mon dit aéroport. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous continuons à casser dans l'occultologie. Nous continuons, nous avons trompé, pas plus tard hier, que les avions vont venir. Parce qu'ils vont contacter les avions. On a une clé à développement, il y a qu'on lit, oh, il y a un bateau. Si les bateaux n'ont pas question, il y a un embouteillage pas. Si les solutions sont amatées. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on va te signer, ton conquis paye. Qu'on soit un petit résultat dans le côté. Parce que ma promesse, on a fait sa mission, tu dois. Ma promesse, on a fait sa mission. Mais l'équipe, n'est pas encore de corrompre, qui ne continue à mal les pays où il n'y a pas de bons collaborateurs. Parce que les contrats, sinon, étaient mal négociés. Même toi et moi qui sommes les journalistes, tu es Makangou. Bakabila va négocier contrat mais de continuer à pendant 4 ans pour qu'on révise encore le contrat qui mal signé alors que le contrat qui premier élément première chose à faire de continuer comme une président pour la tombe on va signer et ça qui va compter voilà parce que si on a Kabila contrat chinois on va retourner à Paris le peuple on les a contrat chinois on va pas beau s'arrêter donc Chine on va te fatiguer béton et ça contrat chinois mais pour un pays que la chinois n'a pas kotonga donc, on a qui pour nous sali que faut que tu contrat parce que tu peux pas américain tu quand contrat parce que les Américains ne construisent pas. Les Américains va tomber ba yamisa le bon lui on va maison pour fabriquer parce que va tomber. Mais pourquoi pas ce qu'a bandé quand on a débit mais le mandat de ton on a quand même quelque chose. Parce que le contrat les qui na nyonso. Mais il y a comme même on a souka ya mandat na est-ce que même on a souka ya mandat na pour ça l'intention quand on ça la deuxième mandat même on a souka mandat pour ba yi ba ne ba yi ba na régime. Il va bien un régime à Miyibi, il a été dans la loi mon ministre de Panda. Ce n'est pas moi qui ai on m'a cassé la bénéfaction. Il a besoin de faire bosser mon courage. Ceux qui va renouveler le contrat, visiter le contrat pour l'intérêt à peuple. Bravo, qu'elle ne continue le monde dise. Elle va quand même à bêter. Même sa biche au contrat, elle va construire la biche au bobo. Pour qu'on ait mon contrat, on va passer les continuer en 2023. Elle a encore en janvier. Biche peut être l'année la biche, bah, nous qu'on ne continue le matiki. Tous les Landais, Kabila, Tigre, Berto, tout le monde compte chez nous. Nini, faut pas ça la biche, pas de mais les hommes ont tout le monde à transparence. Parce que tu peux ma camétali à Mema. Dans tout le cas, ça va souci. Ma camétali à Mema. Bah, le capé, bah, soda. On va avoir des formations. Pour avoir une nouvelle technologie. Il y a un million de pour l'intérêt à peuple.
parce que ngai na lobelaka peuple na lobelaka bato te les Congolais ngai na moni que régime oyo baye pour l'intérêt à peuple te baye pour l'intérêt na bango pour na bango babi c'est une occasion to yi ba encore mbongo to comme babillionnaire. Moi j'ai essayé de réfléchir et je me suis dit les man na Congo hier c'était Kabila, aujourd'hui c'était de Kotilo. Les problèmes de Kotilo les amis bango baya quitté pour ba les Kabila na ko travailler mais bato bata tout autour na de Kotilo baya qui pour ba les bato ba travailler qui na Kabila na mbongo Kabila sali 18 ans ba ba les bato ba travailler na Kabila ka na 4 ans et pour bosalité les quotas synergistes jusqu'aujourd'hui qui c'est le passage dans la mutaza qu'on y a mis dans ndiko ce qui mona ndiko Kotilo famille na ine mtenda ko landela contrat chinois là. Alors pourquoi pas papa ndeko landela pourquoi pas bakanta gili na 4 ans parce que d'ailleurs tout autour la famille na parce que contrat chinois ça continue famille na ine batasi mi makambo wana evaluation na contrat famille na bazeli na pe on peut pas quoi mosolo pour pas faire l'évaluation na suka wana peuple tout landela peuple il dépêche les peuples d'abord il dépêche l'état du droit. Il est des partis socialistes, par respecter les peuples d'abord, dans le slogan, par respecter les peuples de droite, par respecter les partis dans les socialistes, pour social à peuple. Il y a le Congo, les amis, ma belle, ma casse. Mais il y a ce la compétition. Parti Malanga, social la population que le Congo démocratique Zamabe, contre l'Iboso, vous n'avez pas fait l'évaluation. Maman, beaucoup de révisiter contrat. Abisso, les Japonais intérêt la population que le Congo démocratique a obéta beaucoup. Merci beaucoup. Moi, Namboka, Namutuna Malamourayo. Na koyebisa ndeko danu kefula il faut kosalaka ba analyse na molongo pe na bokebi baso etake mwana mboka kosalela ki populisme te po bayoka oza koloba makambo ina molongo te toza na souci ya Congo mboka ezalaki dans les gouffres nyonso ezalaki ya kobeba il y a cela plus de 59 ans passé et lelo na 4 ans mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi nyonso babebisaki na 59 ans. Les loyaux à kozongisa yango nyonso tuna 4 ans tozalaka même bato mais tata mokonzi ekolo soki azaki na volonté te tolingai tomona pe oyo esalemi te mais koyemona oyo ye asali ya minene pe ya kokamwa c'est là qui prouve suffisamment que nous avons la volonté ntango oyo ezakoloba makambo oyo eza na molongo te il faut qu'on réfléchir lelo oyo il y a eu autant de kilomètres de routes construites sur toute étendue à la République du Congo lelo oyo il y a eu des écoles construites. Il y a eu des universités réhabilitées et en construction. Il y a eu des hôpitaux construits et réhabilités. Tout le monde va l'otilik et côté le biso ba barrage ba direction minene ya l'otilik ba lemba imbu ba ozone ainsi de suite. Tout le monde va tribune ya minene ya o etali l'otilik côté à mai tout le monde va lemba imbu ba ozone côté à l'otilik tout le monde quand même ba tribune ya minene ya l'otilik o ezalaki na ba problème sérieux lelo oyo ba sombeli yango matériel quand même pona koluka moya kozongisa yango en forme pe na ba province mususu oyo toyeba ke l'otilik banda ko pelater ko ba libenge plus de 50 ans lelo libenge komi éclairé na ba province mususu lelo quand même au moment que l'otilik komi kozwa molongo na tomoni pe DGA oyo aza ko sala intérim ya titulaire wayo ba yeba ki na ko suspendre pa ya ba ikeli mibeko tout le monde quand même ndenge azako sala ba effort azako bunda ko tia ba transfert na ba différentes communes pe na ba province mususu à tel point que tout le monde qui na Kolwezi tout le monde qui na Katanga azako bunda donc cela veut dire que musala ezako salima les autres tout le monde ba regard réhabilité tout le monde quand même déjà ba avancer ezako salima tout le monde quand même ba gratuité enseignement ezako lobelo ko côté il faut que ça la quand même que ça la analyse na molongo pe na bokebi okolobela ikambo ya contrat chinois oyo il fallait biso to revoir et to revisiter on a 900 pourtant to kende ko signer ba contrat mais non bongo IGF makambo ya lobby uti wapi après avoir que ça la analyse après avoir que ça la étude nyonso to basali pendant tant nyonso so ina pouvoir et ba constater que non en réalité contrat oyo l'état congolais na régime Kabili ba signaki na ba chinois ezaki na molongote parce que il y a eu autant de détournements misolo wana ekei wapi autant de kilomètres de route ba promettre ki biso ba kotunga batikali ko respecter en côté ba chemin de fer ba promettre ki biso ba kotunga batikali ko respecter en côté autant des hôpitaux ba promettre ki biso ba kotunga batikali ko respecter en côté autant de centres de santé autant de université ba ba otunga batikali ko respecter en côté ba aérogare ba aéroport ba ko construire ba ko réhabiliter batikali ko sala en côté et biloko wana nyo surtout to constater que non masolo o esalimaka na régime passé ezaki de bosambulu ezaki na molongote peuple congolais atikali komona quand même au profit na yango te a profiter na yango na ndenge sengelité et lelo oyo okoloba keto sala nini
to continuer kaka na bosambulu wana pour que si ma pas bolo bali susu que tant bon mona qui déjà qui m'a cambé ça pour nani bundima ko continuer na yango tant après avoir ko sala ba analyse ba étude au moins ba chef ba dénoncer lelo et sali que to sala nini to zo les devant option to zui ya ko kende na nzela ya contrat ya coopération bilatérale officielle entre les deux États, la RDC et la Chine, donc il faut signer pour rendre dans différents secteurs. Il y a parmi les secteurs où on attend infrastructure, il y aura des routes tout étendu à RDC. Digitalisation et administration publique. Oyo etikala ko salimate. Nini lisusu natangeli côté tali sécurité na défense. Na ekotangelo lisusu na côté tali économie, natangelo lisusu na côté tali environnement. Pena coopération bilatérale. O biloko esengeli ba mema yango. Tango yebisinga likambo ya o aéroport ya Njili bakokanga yango pendant 2 ans pour que ba réhabiliter yango. Oh, mais on a retard. Est-ce que bité ke batir ki bazoya osala musala na aéroport wa Njili bien ote? Comme information, et bien on te que batir ki bazoya osala musala. De tika koloba makamusi oza na maîtrise na yango te. Tango ba yebiso ke na ba différents secteurs oyo biso to sali ba accord na Chine, tango na tangelo infrastructure, yeba ke misala ko salema, ya ba nzela, ya ba hôpitaux, ya ba école, ya ba côté taliba ba bureau administratif, ya ba différentes provinces, ya ba différents territoires dans la kawana, ba ko yeba na ko sala yango, misala ko sala mebele, ba aéroport, ba regard na biso ko la réhabiliter, retaper, na esen ko tonga ba ko tonga. Ce n'est pas qu'à aéroport Anjeli. Tant que tu as un chemin de fer, tu as la ville de Nchassa, tu as un aéroport, mais vous en arrêtez. Est-ce que vous en arrêtez? Est-ce que vous avez déjà que ma cambo chemin de fer déjà été de ces salma il y a 2 ans passés déjà, ce que vous évitez. Ce que vous évitez, société Mokoboye, et il y a qui a un contrat dans hôtel de ville, il y a ville à Kinshasa pour que bâti à bis na bango, oyo banda ko sala ba différentes lignes ya ville à Kinshasa na nzela ya train. Vous en arrêtez, bientôt la réhabilitation de chemin de fer pour que vous retracer à mon endroit molongo, banda musala bango transkin. Nanzela chemin de fer, ce qu'on éviter. Tant que tu as que non, au lobby social à Congolais, ils ont exécuté dans molongo, peut pas promesse non tenue, oh tout le monde a tel comme mais non. Na likambo social ba congolais oyebi citation ni tozaki kolekana na mboka oyo tata mokonzi ekola bundi quand même lelo oyo tomoni majoration ya budget na biso tout au plus 16 milliards de dollars comme prévision budgétaire au tikala ko sale maté c'est encourager à féliciter lelo soko moni quand même ba augmenter salaire ya ba enseignant ba augmenter salaire ya ba fonctionnaire ba sali sous ajout na salaire ya ba soda ba augmenter yango quand même ça ko lobela ote ba médecin lelo quand même ba komi ko zo ba prime na bango ndenge singeli na ba différentes ministères là ko zo ba prime te ba komi ko zo ba prime na bango quand même ça vous dit absolument rien lelo loi de proclamation militaire plus de 1 milliard 600 millions de dollars. Merci Ndeko Pati Malanga. Tant que mapinga, tu recruter, une nouvelle recrue. Les lots, il faut to nourrir bango. Tout ça demande toujours des moyens. En plus, tant que tu as makambu, au Italie, tata mokonzi ekola a promettre biso bela réaliser. Mais c'est faux. Barucho ba construire partout. Merci Pati Malanga. Merci Pati Malanga. Aéroport. Même pas d'antenne. Hein? Merci beaucoup. Dans le la réaction chaud et puis tu la deuxième session à propos il y a Augustin Kabouyabi c'est pas Katanye ba bundisa Félix c'était pour na chef d'état mais ba bundisa Félix pour olinga été Kabouya lobi makambo a sous pétrole na matali tribalisme or que là où même le chef d'état a Albaïna une cohésion unité nationale en pour permettre le développement calmement. Que j'en ai que fou là. Deuxième sujet Fongoli. Dès qu'on dit qu'il n'y a pas de Kabouya parce que Kabouya c'est un incompétent. Je n'ai même pas d'état de parler de lui, même pas 10 minutes. Je vais parler de lui en 30 secondes. Parlez pas de Kabouya comme individu, parlez de Kabouya. N'a pas propos na ya lobby. Alobi n'a condamné Kabouya, n'a condamné Mike Mkebani, n'a condamné Danessa. Là on est sur place, on va faire la prison. On se comprend. Là on est sur place, on va faire place à Kabouya, il faut faire la prison. Wana na kozonga na pona le tien compétence à Kabouya. Très bien. La zone qui n'a ibi sandiko na ngai ndiko. Oyebi Pati Malanga, so comme ça. Pati Malanga toi tu es le président de la communicateur ya Inosaka. Ceux qui sont président na bango yebi information ta l'union secrétaire ba communicateur. Là ibi ko za maile pourquoi quand on a plateau vide boy. Tu ne sais même pas. La bandeli ko bayoka. Et zo ya na plateau, ko ya na ba jena tikoma Mobutu te. Il faut respect na Mobutu. Mobutu a deux femmes bonga tika biso ba nyongo Kabila futa.
Pambo, Babile, Mouyamout et Monana. Mouta des femmes bon, pas ton mandat, Mouta des femmes bon, passe à la pomme à Richard Tika. Mouta des femmes bon, mon gars des fatonga Mathieu Monanaka. Mon Mouta des fatonga pas une peuple au bilo Moyaka au CG, n'a pas débuté la pas une peuple, ils ont un contrat chinois. C'est ça. Contrat chinois. Contrat chinois. Pas une peuple, dans ça de Marty. Oui, dans le but, on a un mbosso qui est ministre, il y a sport. Dans le but, il y a un mbosso, mais il partout un mbosso. Mbosso est incompétent encore dans le pays. Il y a tout le monde qui a promis qu'il y a un sur le mbosso. Il y a un mbosso, le premier mbosso, il y a un mbosso, il y a un mbosso. À quoi comparer Mobutu tena de Kochilombo. Mobutu moi sali choki 31 ans. Mais depuis Mobutu 10 ans, Mobutu 20 ans, Mobutu pas près la mission va vivre. Il y a Shanghai une année de Kochilombo to vivre ndeni chaotique. Acha qu'on va comparer Mobutu. Comparer de Kochilombo na Kabila mona pour comparer na Kabila piste. Na Kabila pente Kabila mona. Alors bien juste alors il parle de la SNEL. Oh, est-ce que SNEL la ville province qui se trouve à côté la même DG à SNEL. Aseni. Les prix ça pris chaque jour pour les accompagner dans Kinshasa. Yo jeune on a plateau ça et pas dans dans le pouvoir. Yo. Tout temps on a chargé Paul Lukani. Paul Lukaku a ailleurs la plateau avec non ça ça bana. Musala mo ita to mona. Alors bien si tu mets pas d'école, ndeko. Tangela ngai to za na 26 provinces. Tangela ngai des écoles na province Batongi. Na Isiro. OK. Na commune. Na quartier ni. Na Rungu. Commune nini? Mais na ebiso ki na Isiro na territoire da Rungu. Oui, na territoire Rungu. École ni. Ah, wogi siko ngo to na école. Mais c'est qui c'est mais na ebiso na Isiro. Voyez-le ndeko. Ndeko rodi ki nimbo. La lobi mutu aza mfasi na masala. Na yakoma. Yoka. Na Bolomba. Hazali na lokuta. Na lekana. Na Gemena. Na lekana na chaîne de télévision. Na Kinshasa awa. Na Kisangani. Tolérance de la cité a évolué. Na Ituri. Na Mbandaka. Mais quand tu parlais, moi j'étais calme. Mais quand tu n'as pas émission. Tolérance, tolérance. Alors, bien des condamnés qui font l'école de Batongia. David peut mettre à 10 ans. Donc, quand tu as tout ça, la bonne. Les corodis, tu sais, émission. Nabi n'a ni minati comme ça, tout Kenny. Tu comme la bande, la bière, la belle, la pendant le col. Mais quand les élèves là qui chassent à au Banda Maluku, si dans Lukunga, na kotangelo ba école construire réhabiliter. Soko lingina tanga, s'il te plaît, cité. S'il te plaît. Il y a des écoles construire réhabiliter. Évoluer le côté. Merci. Alors, nous avons un avis sur l'hôpital. Attends, combien d'hôpitaux? Attends, 5 hôpitaux de continuer à tenir un régime de la vie. Et Zali. Attends, na autant. So tu m'as autant. Merci. Là, attends les mots réhabiliter maman et moi comme kitoko, c'est très bien là. Tes atonga te zaginda kwa batu. C'est ça. Merci Kabila réhabiliter 50 années. Comparé la réhabiliter tata moko chinois, yeso ya indie zalawana. Réhabiliter 50 années comparé na maman. Le cas Kabila réhabiliter 50 années de peso des mandats. Na souffrance à pesa biso. Eh bisusu. Azo mchanga bibi social ndeko na bandeli ko. Contrat chinois. Ben repose comme abi ba pesa repose de couture bagoya à côté sur libanga et repose ko kaba ko sala ngo pendant 2 ans. Na ba chinois. Chemin de fer zo ba makambo ya baba to badi transport ya mini ya camion rapidité. Na zo ba mitu kana yo o l'équipe au kioti na ndela ya mai. Ba chinois tu za ndebe lema. On a émission. Alors bi camion rapidité. Ya mituka so ba. Laissez-lui évoluer ndeko pati malanga. Kota mamba kabuya popo kabuya. Alors que Singama n'est pas Kabila, yo za lokuta. Alors bi compter ndela mai et ucho Singama la déjà aux lokuta. Ndela na va même Kabila ndo kabasinya. Ndeko na ko kosa ko kasonte. Même ton fils est en train de regarder papa est en train de tromper. Ocho kosa. Tokel jin ndeko. Sur ça il y a peuple congolais ndeko Tshilombo. Toko kanisa ki ka ko respecter. Sur ça il y a biso da très bafoué. Pas de ba encore toujours ka ko masango. Les hommes ba digolanga kasai, na ba digolanga kananga ba na problème masango. Même masango betana terrain, ba terrain arabe fanda ebele, ba terrain fanya régime na bango ebisanga Kabila ta intention. Volé par matata po et ba dika IDPS. L'argent de Bukangalojo. Et Kabila ça là quand même intention. Même bisanga ta l'argent volé par ndeko pour la capitale Kotonga. Nabi puna na régime de coutume. Combien d'état habila na basali? Ba ndeko a 100 projets. Donc na capitale le comment c'est Kabuya. Kabuya n'est pas moderne. Et puis que Kabuya na moni Kabuya. Ba ndeko ne pas ma IDPS. Sorti médiatique nous ça ndeko Tshilombo la raté. Okina yo tshobeta bona. Ndeko Tshilombo qui est notre président a créé na Chine pour la condamner la police na yé bande ya boka. Ah wa féliciter colonel. Pour ça nous ça malambo vous maîtriser par brigade par voyou. Mais la Chine a qui a bêti bon.
Oh, ma policier à Kabila. Est-ce qu'il y a un président de la République qui peut venir au sommet de l'État pour la voler? Il ne continue pas à dire que tout ça va dans la voiture. Pour aller là, aller là, aller là. Il y a un dire ma chochoté. Il va dire ma chochoté. Parce qu'il y a ça là, rendre mon amour. Kakoli. Abeti. Aujourd'hui, je suis sorti médiatique à Kamazé Kamada. Ministre intérieur. Habimi, je suis tout. Mounouki. Peter Kazadi. Sorti mon corps raté. Kamada pas si malin. Asa Kamada yé. Mais il me tourne pas. Sorti raté. Quand le Kamana miné, quand tu nous as la partie politique. Je suis sorti à Kabouya. Est-ce que lui va Kabouya lobby? Naïla tellement comme qui mène dans les safs. Ce ne sont pas des bandits de Balouba. Ce n'est pas des Balouba qui gèrent le pays. Balouba va souffrir. C'est lui qui gère mal le pays. C'est le mot. Comme on a eu Antoine Tilio Moutisekedi. Mon papa qui s'est c'est lui qui gère mal le pays. Ça va Balouba. Et ça même de comment on a papa qui s'est dit Moussouté. Et ça même Christian. Parce qu'il ne faut pas qu'on tire à tout le monde sur la salle. Balouba n'est pas souffrante. Et c'est Balouba n'est pas dirigé. C'est le Kabila Bandé qu'on disait comment Kabouya. C'est un jeune incompétent. À quoi on est dans la télévision, on a dit qu'on a mis sur la Katangé. On est dans le tribalisme. Ce qui est tellement bacanga qui va, Mike, qui va dans la France pour le tribalisme. Est-ce que tu vas Kabouya? Qui est Kabouya dans ce pays? À la CG, un parti politique qui est presse. À quoi on est dans le colonel, il est côté. Je condamne Kabouya dans ma propos. Et ça fait qu'à propos Kabouya, il bosse à Kabouya. Kabouya le bas, ok. Au second, chacun a pouvoir habituer ton père, ça va te ma machette. Voilà les amis. Ils ont sur la haine. Tu comprends? Tu as Kabouya, mais pourquoi? Les autres qui vont gagner Kabouya, tu vas faire qui ça? Parce que ma Kabouya lobby, na ma Kamboyo, ma Saf, ma lobby, c'est la même chose. Kabouya mérite la prison. Merci beaucoup. Pati Malanga. Pati Malanga, Babi Kabouya mérite la prison. Non, il peut qu'on a le PPAB, il va porter plainte demain contre Augustin Kabouya par rapport à ma propos na tribal. Nani Ndegolobini. Merci beaucoup. Avant la kota na ba propos ya Ndeko Kabouya, na ko ramasser na no bo sambulu oyo ebimi epai ya Ndeko nangai Dani Kefula. Dani Kefula, oza na opposition na yebi, mais tant que pays misala ya malamu eza ko salema, il faut kaka kundimaka, il faut que ça la politique à la NT. Tant que on appelle quand même ya malamu baza ko sala, ndima quand même encourager à féliciter. Bisika o pe to monique na secteur o eza ko simba te. To ko senga na tamu konze ekolo abunda pour que elle kapena ko simba. Mais tant que ko bakinyo so zaka mabenyo so zaka mabisi. S'il te plaît, laissez-le évoluer Ndegodano. Na kotangela école mokengelika ana lemba réhabilité quand kokolo kaka na quand kokolo awa pas connaître kokolo awa réhabilité construit quand tati réhabilité construit c'est modeste na Lubumbashi école primaire boboto 1 na Équateur pa na mbanda ka kutu précisément na ibisio wana epe babuda na Kinkoli on na Kishasa awa epe 1 epe 4 ka pa na commune na Limete awa na Mombeli. Epe Linda, na commune à Maluku, kuna place au taille koloba côté à quartier Massi, au bateau ça c'est Pierre Lumbi. Au Kingaï, kuna. Après na ebiso, il y a au moins 64 000 écoles mécanisées sur toute étendue à la République. Il y a au moins 84 000 non payés au banda ko zongo monter le ba komi ko toucher grâce à politique on a fait ça dans Tshisekedi. Il y a au moins 64 000 une nouvelle unité au banda ko toucher mon soloté le ba komi ko joie. Il y a plus de 372 900 enseignants sur toute étendue il y a République. Oh le ba komi ko bénéficier na première gratuité enseignement. Ndeko nangai ba enseignant na ko toucher ba 50 000 ba 100 000. Lelo ba enseignant komi ko toucher 411 000 à 460 000 au tikala ko sala maté. C'est encourager et à féliciter. Na eteli santé kende kaka na kankokolo okomona hôpital ya kankokolo ndenge batongi yango na moderne international na modèle pe na ba énorme international. C'est encouragé à féliciter. Oh tikala ko sala maté. Mama emo bofinga ki yango tango molai boseka ki yango. Lelo kende kotala mama emo ndenge ekomi elati langi ya sika batongi ba bâtiment ba 3 niveaux 2 niveaux 4 niveaux. Oh tikala ko sala maté. Kende na Lubumbashi hôpital de la Sendwe omona yango lelo ndenge ekomi ndenge elati langi ya sika soko longwe wana kende na Kalufungula omona hôpital ya Kalufungula ndenge to réhabiliter yango ndenge pe elati sulangi ya sika kende na Klingaliema okomona ba pavillon oyo lelo oyo komi réhabilité
pe la tisusu langi asika kende le susu wapi na hôpital oyo eza juste côté ya Kitona oyebi na hôpital de Kitona esika ba Sudan so akenda kozwa formation oyeba rango kende siko na Kitona kuna omona ndenge hôpital ya Kitona ekomi réhabilité et la tilengi asika pe engengi en tout cas la koyebisa yo il y a au moins construction il y a ba centre de santé na ba province pe ba territoire ebelé soko lingina manda kotangela na tangelo na Sud na Sidu Bangi na tangelo na Bujala na tangelo centre de santé ya Kayamba ya Mbaya na tangelo kuna na Kula Mobeka na Kula Gemena Kara Businga ya nola na ba popa kabuya na tangelo wapite o musale sale miti no tata mokonze ko ba saka kasi boni na nyoso o la kisi bolingo za na ngwa vers ba congolais mais tale belé bazana misu mais baza ko monate baza pela matoyi mais baza ko yoka tenjo kani misala mini propos ya Augustin Kabuya propos ndeko dano ke fula bi ndeko dano ke fula bi même le même propos tenu par Safou le même propos tenu par Mike Mukeba le même propos tenu par na o Kabuya lo bezaka ndenge mo place des gens en prison ndeko dano ke fula di. Nous ne sommes pas là pour promouvoir le tribalisme. Nous sommes là pour promouvoir l'unité nationale et la cohésion de la République démocratique du Congo. Mais il y a non mituna te miso sili. Il y a non la motuna. Moi na mboka Kabuya na kolanisa ba propos aye na kolobaki tous en a besoin ya unité. Tous en a besoin ya kimia pour que ba Congo mani baso ba se sentir que bazali à l'aise na kati ya mboka na bango. Tolingite ba propos moko à la haine oyo ezali ko incitation à la haine tribale tolingi yangote parce que soko kei ngai na 50% muswahili mutoto wa Kisangani na itopoke wana kotabo mama wangai mais nazaka surpris tango bako kumisa ba swahili ana ngumba kisha kabila e ba ngonde ba mina sema toyoka te ba lobi ke ote ba swahili bazongisa ba sala boy non mais tango ngana tamboli nazaka surpris comment na keno ce n'est pas seulement les Katangais qui sont des Swahili. Na Kisangani na moni ba Swahili, na Sud Kivu na moni ba Swahili, na yete lisusu na Nord Kivu na moni ba Swahili, Maniema na moni ba Swahili, na yeko ya na Katanga na moni ba Swahili. Donc cela veut dire que non, Swahiliphone ce n'est pas seulement les Katangais. Ils allaient partout dans la province ebele. OK na itulu romo na pe ba Swahili bazali. Boni kaka baluba. Balulu ape baluba kanini. Est-ce que balulu a oto ka balulu? Bazaka baluba. Mais baluba tu ba non? C'est pas ba kase. Mais non, totika. Congo est un Congolais. Congo est un kaka indivisible. Moutako kabola Congo azalité. Uta tozo indépendance à mboka oyo. Mutu moko te aya a diviser Congo. Tata mokonze ekolo, peu importe ethnie na ye. Provenance soit province soit tribu wa ye. État ke Kasaye. Mais le lot est que mokonze mboka de sur titre ya Kasaye te. Azali président de la République. Azali ko incarner la République démocratique du Congo. Pe azali ko répondre rien que na volonté ba Congo man. Ya montango afano ngwende ya pouvoir ya Congo, tanga bani misala na ya minene ya kokamwa. Ba réalisation de konanga dans za kondimate, mais misine ko mona yango pato ina epe yokaki yango, tanga sala ki ba déplacement aviva ki misala ya minene ya kokamwa. O mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi asali. O le tanga bana ko sala yango, bana ki na province ya Kasaye te. Asala yango ba province misusu, lokwa biso na Équateur kuna soke na Libenge. Grec Équateur, Libenge, plus de 50 ans, baïbal makambalo tili kité. Baïba yangote, lelo na kena Kolwezi, na moni nzela ya somo basale biso Kolwezi, tiko ke na frontière ya Zambie. Mais basara kasiboni tata mokonze. Merci. Lelo ka modèle wana. Merci. To moni lelo oyo na Kisangani na toni na sai aéroport ya Kisangani modèle la tilangi ya sika. Merci. Na kena na province ya Gilwando, na yoki somo province ya Gilwando, lelo kotisi aéroport. Mais basara kasiboni. Merci. Lelo oyo to moni stade ya munene ba ko na la province ya Gilwando mais biloka modèle wana to ndimaka. Merci. Tant que koti quand même tous à la Kanaïsengo. Merci. Projet na programme à 145 territoires. Quand même là tinto parce que on va territoire rebelle lelo lokola na Équateur kuna territoire Bolomba to yebaka te to komona lelo ba hôpital ba école na bureau administratif ekufa pendant plus de tant d'années lelo lati ya sika c'est encouragé à féliciter lelo quand même gratuité enseignement aux affaires na yango lelo quand même santé universelle pour tous, merci beaucoup. Réaliser programme de santé universelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a levé à le biba promesse.
omoni ndeko Chilombo era royal na ine mutu pas ko voter akokanja ba promesse pour cette mission. Ndeko Chilombo nous avait dit lui ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Les juifs c'est la pénale République démocratique du Congo. Tokoye ba salaire na yi. A aucun des 5 na tebi salaire na yi. Déjà la terre est tombée. Albaki c'est soldat congolais ko so mandako na yi mutuka na yi vélo na yi. Bref, soldat congolais ko za malam, soldat congolais. Est-ce que président a un salaire? Oui, président congolais na pause. Ali attaché au maté. Salaire à soldat congolais ça combien? Soldat souka za 221 000 francs congolais qui équivaut aujourd'hui à $90. Pas même $100. La régime a décoté le mot. Incapable. Soldat souka. Abanda ko zoli boso combien? La lobby est incapable. Soldat abondé la ramboka. Décoté le mot avec son champion tabati au Tchenga na est. Atete. Allez c'est ça comme ça tu vas millionnaire to comité. Allez biso my god, il biso mambo. Allez c'est ça comme ça tu as le mal d'Afrique, to comme Djibouti d'Afrique. Dans la souffrance à moko comme nango. Et à comme biso ba pendeko. Les la campagne que million na nyo ça qui me rapport moi communicateur. Il nous parle de construction. Neko. Comment ne comment faut yeba la jio kana ipen. Ndeko tu na ko réhabiliter des bâtiments où ya kutaki na ipen. Ma pas ya réhabiliter ipen. Moi j'ai étudié à ipen. Ipen les acquis non clôturé. Kabila ta clôture na ipen le comment la clôture. Le cas Kabila ta clôture ne peut pas avec tellement beaucoup. Celui de couture marie ko réhabiliter l'université où ya kuti. A construit même un bâtiment à Sika. Merci. Comment ba do barani il faut yeba lelo. Kabila on a construit des bâtiments neufs à l'Ipen. S'il te plaît, laissez-le évoluer. Monsieur Sili. Pompozo te akutaki po ya buke ayikotonga pompozo eleki ba po akutaki po natangelo ba poto to atongi po lo anje akutaki nzela ya Kinshasa ko kende kikwiti il faut ça la intimate et comme journée mokacha makadamu akutaki limeta passe de côté ba fanda ba nzela za kimcha comme ça munene c'est pour te dire okoiko lo ba teke lokola Kabila sala ki miloko wana to pese des man miloko yo lo binde ko tilo basali soko lo binde ko tilo basali ba province ndeko ngodi kinyemo to ana 26 province banda tangelinga Kasai atengelinga Equateur atengelinga aéroport ya Kisangani ozo comprendre ba province atengelinga Goma mais atengelinga Goma mais Kolezi to comme la 6 provinces Chopo Chopa tu 26 na pesa ya tu 10 tu na la province la province na ngaju no Grabanduni na dit province ya Kwango province ya Maindombe. Merci Dano Kefula et monsieur Sili. Et pas dans la province à Maïndoumi, la territoire à Koutou. La Tkala Kombo n'a qu'à Atao. Merci beaucoup. La province à Koutou. C'est pour te dire que les corondis et ça dit le Kouta. Mais quand on a merci Nabino Basolo Lobozo qui va voir la masolo ninga mingi émission Boanya émission Maele. Merci Nande Dano Kefula, merci Nande Kopati Malanga, merci Namaika Mwaka. Kimia ya Corona Bota Bino, au revoir. Salut sous les moyens. Le vrai soldat, le